ezali wa bino mumbu na Nzambe, le pasteur Boven Babela, jeune lion, ou azwami na ministère de délivrance, feu du Saint-Esprit, ou ezali kuna na Makayabu, Averda, na Arin, église. Tika Nzambe a pambola bino bisika bozwami, toni ko sambela. Zambe na lola papa na Kembo, mokoki sabilaka. Yo sali keto kutama lelo na pokwa lelo. Na ba landi nyonso bazwi occasion ko landa biso pokwa lelo. Tika li pamboli na yo et za la partage à tout un chacun. Na kombo na Yesu Christo. To bonde libongo. Amen. Zambe apambola bino, bien aimé, bozwi occasion ya ko landa émission na bino. Né pour vaincre. Zambe apambola bino na bandako, apambola bino ba nchofa nyonso o bazwi occasion ya ko landa biso sur 106.0. Nzambe apambola bino balandi nyonso ya BBFM. Nzambe asala bino bolamu. Lelo toza kolobela na teme malamu o toko intitulé yango Samson. Tokolobela na Samson. Pourquoi lelo na ko invité yo ozwa bibi na yo bisiko zali. Tokotanga na mokanda na 1 na Juge chapitre 16. Tozwi verset 18. To sukisi na 21. Dans le Juge chapitre 16 verset 18. To sukisi na 21. Je lis au nom de Jésus. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, en voyant appeler les princes des Philistins, et leur dit: montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes de Philistins montaient vers elle et apporta l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, ayant appelé un homme. Elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson, et commençant ainsi à les dompter, il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisit et lui crevaient les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le lia avec ses chaînes d'airain, et il tourna la meule dans la prison. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Bisika bozwami. Tolobi tozo parler sur Samson. Balandi nyonso ya émission Né pour vaincre. O bozwa ki occasion ya kolanda biso depuis lundi. Nzambe apambola bino, Nzambe apesa bino makasi bisika bozali. Shalom na bandako na bino. Tozo lobela sur Samson. Bien aimé, Samson ayakaki na mission pour na ko sauver peuple ya Israël o bazaki na kati ya bowumbu ya ba Philistin. Maman na ye bazwaki mikolo belé bakobota te na papa ne manouache. Il y a un temps, l'ange de l'Éternel a eu visiter ma parole à Samson, alobi bakobota mwana o Samson, et rasoir ekoleka na motu na été. Samson akoya ko mema justice, akoya ko délivrer peuple ya Nzambe na kati ya bowumbu ya Philistin. À un moment donné, Samson na kokola na ye, ayo ko sala raconte na mwasi ba bengi kombo ya Délila. Et comme les Philistins ont toujours occasion de faire nuire Samson, et ils ont Délila. Délila, tu as pesa yombongo. Lucas secret, il y a Samson et Zanine. Pesa biso secret, il y a force, il y a Samson. Parce que Samson a tout monté peuple, il y a les Philistins. Samson a trop fort que le kabiso. Et pesa biso force, il y a secret, il y a Samson et Zanine. Et Délila, ça, il y a une manière nyonso. Il y a Lucas secret, il y a Samson. Ayeko yebisa Samson balami mbaliboso. Samson a trompé. Ayebisi que basinga ya sika so bokanginga na basinga ya sika 7 singa ya sika makasi nange kosila. Etango yeko sala bongo bayebisi ba Philistin ba likolo na yo. Samson a se dégagé comme d'habitude et a boli pe a bomi ba Philistin. Deuxième fois même pareil. Na troisième fois Délila comme ko insister kolobana Samson, soi-disant tu m'aimes. Mais pourquoi oza koko sanga ozo yebisanga secret ya force na yo te? Yebisanga Samson. Makasi na yo soki bani ba zwa yo, il faut basale yo nini Samson. Et Samson voyant que Délila a forcé tout le temps ko yebisaye a fongo la vérité, a délier vérité et pas ya Délila. A yebisi na Délila,
ngai avona na mokili secret nanga nzambe alobaki na baboti nanga que 7 suki nanga o bako jamais kokata yango. Une fois bako kata basuki nanga makasi nanga ekokende puis nakokoma lokola moto nyonso. Bien aimé landanga tellement malam. Na moment Samson afongoli motema epa ya Delila, Bible ekoyisa biso Delila akeko benga ba prince ya Philistin. Koyisa bango venez maintenant. Cette fois-ci afongoli nga motema ne mobimba. Samson bino bolukaka butu lokola moi. Samson anyokolo kabino. Cette fois-ci afongoli nga motema. Et azui Samson alalisi na makolo na ye. Na moment Samson azui pongi. Abengi mobali moko bakangi e basinga et bakati Samson les 7 tresses ozalaki na yango. Bible zoloba Samson asili makas. Et dès dans koyibisa Samson réveille-toi, les Philistins sont sur toi. Lui, il se disait que nako tirer vengeance comme d'habitude. Je vais me réveiller et nako boma ba Philistins comme d'habitude. Abosanaki que Nzambe ase atikaki. Par rapport ya secret na ye. Chacun de nous azakana ba secret o basala kana Nzambe. Chacun de nous azakana ba principe na ye avoya na mokili. Et ya Samson ezaki ya basuki. Une fois ko délier secret na ye et pas ya Delila et tant ba kati Samson basuki, bien aimé, force ya Samson esili. A commis le col à Montagnos. Et la Bible me dit dans verset 21, les Philistins le saisissent et lui crevaient les yeux. Il les fit descendre à Gaza. Ba yuko zwa Samson ba tobolie ba miso. Et si ka ko tobola ba miso te ba memiye na Gaza. Et si ka na bango. Moto azaki fort. Moto ko kimisa ba Philistin. Moto ko dominer le kola ba Philistin. A komi na état ya faible. A komi na état ya faiblesse. Et ba dopteye ba miso ba tobolie ba miso ba kangie ba singa. Et loko za ko intéressé biso pourquoi lelo. Bible so ko biso ba tourmenter et puis ba memie kuna na Gaza, ba komi ko faire tourner meule na kati prison. Ba boaki Samson l'homme le plus fort. Na tonaï. Ba boaki na kati prison. Ba komi ko faire jouer le kola Samson. Ba za ko faire tourner meule à vide. Samson makasi sili bato bako banga Samson, ba komi ko jouer na Samson. Bato bako banga puissance à Samson, ba komi ko jouer na Samson. Pourquoi? Il y a un temps dans la vie. Parce que tant que nous avons Samson, Azam moto a une mission, na kati na famille na bango. Ayi moto a une mission, na kati na pays na pour qu'il a sauvé les botanaï. Beaucoup de gens besoin l'ananga de partout. Il y a des gens à une mission. Ndenge émission na biso lobby né pour vaincre. Nzamba tinjo te na mokili kaka simple comme ça que visiter batou. Non, chacun de nous a sa mission. Et mission na ezanini na kati ya famille. Mission à Samson ezaki a dominer le kolaba Philistin parce que les Philistins bako dominer toutefois le kolaba en Israël. Et dès que Nzamba tindi Samson, alobi na dominer le kolaba Philistin. Par rapport, il y a manque, il y a discernement, manque, il y a sagesse, manque, il y a intelligence, Samson a quelque fongo la secret na ye. Comme les Philistins bako luka Samson depuis longtemps, bah eu occasion. Le diable cherche toujours les hommes forts. Or, Samson, son côté Bible, forme ya Samson, tout simplement, signification veut dire l'église. Samson, c'est la force. Véritable l'église. Quand Dieu nous envoie sur cette terre, ça veut dire que nous avons adopté son force. Samson, azamuta azokanga pokwa lelo. Samson, azamwasi azokanga pokwa lelo. Samson, azamobali azokanga pokwa lelo. De partout, bozokanga. Oza Samson ya famille. Oza Samson ya société. Oza Samson ya mboka na biso Congo. Ce qui nzamba tinda ki na mokili, c'est que nzamba tinda ko na but. Mais na moment moko Samson a qui fort, a ko se retrouver à comme faible. A ko se retrouver à comme na prison. A ko se retrouver à comme ko tourner meule dans le vide. Ndenge verset 21 biso. Samson comme ko tourner meule na kati ya prison et pas na Gaza. Yo se retrouver wapi pourquoi lelo. Yo moto zaki lobi papa ngana ki l'homme au bato ba ko pia valeur. Naki moto na famille o moto nyonso soka moni fa pesa lokumu. Naki mwasi o bato nyonso so komi fin de l'année na pesa bato bambongo. Et comme na ba fête ba benga nga naki femme ya valeur na famille na biso. Ça veut dire tu avais la mission. Mais lelo komi na quel côté? Bien aimé moto zolo nanga. Lelo komi na quel côté? Samson azaki puissant mais lelo vina komi faible. Ba komi ko sakana na ye. Na bato ba ko pesa valeur, lelo ba komi ko sakana Samson. Il se peut que pesa kana yo. Il se peut que Pelelozeo Kanga dans quel état on a quatre prison. Il se peut que Samson soit en Israël, mais comme il se retrouve à Gaza comment? Il y a des maisons, il y a des parcelles au Gaza.
Il y a de travail au Gaza. Quand tu es dans la prison quelque part, tu ne peux jamais faire ta volonté. Parce que Samson, ba boma qui est miso, ba lié qui est basinga, akisuna makoki ko salate. Il ne pouvait rien faire parce qu'il était déjà lié. Est-ce que tu as encore l'occasion? Est-ce que tu as encore le pouvoir aux Zaki Nango Liboso? Est-ce que tu as encore les capacités d'aider des gens comme moi qui Nango na Liboso? Non. Le force nous sili à cause ya ba Philistins. Le bolingo nanda qu'on a vu sili à cause ya ba Philistins. Waki moi sina mobile bolingo na début. Ba Philistins ba luki ba sala le tout. Ba tala secret na yo zela kanini. Ba benga ko mota magie mota kisi. Parce que Nzamba pesa yo vision, Nzamba pesa yo mission au sana mokili. Ceux qui mota comprendre mission na ote, ba ko luka banzela nyoso pona ba kwesa yo. Ndenge moko ba kwesa ki Samson. Oza mama na libala. Libala no lelo za na quel niveau? Maman zaki na santé malamu zo kanga partout. Santé no lelo comme na quel niveau? Yo aki mobali soki o telemi bato nyonso ba peso valeur. Lelo pona kolia no fo senga. Samson était comme ça. Azako tourner meule dans le vide na kati ya Gaza. Or quelqu'un qui tourne meule dans le vide, bako futa été. Mon sala zo sala, ya pamba. Un homme qui travaille na fin du mois, il n'a pas de salaire normal. Oza Philistins, oza na kati ya prison. On na kati ya Gaza. Parce que Samson ko travaille na kati ya Gaza, mais il n'avait pas le salaire. Il y a beaucoup de gens au sala lelo, mo sala na ezakaka, azako tourner meule na Gaza. Ozana libala, mais libala no wana eza côté nini mama. Ozana kati ya Gaza te par exemple. Parce que na Gaza, ba presse de Philistins bazana, ba ko contrôler. Tu travailles tous les jours, mais tu ozo de l'autre côté. Nzamba tina ko pono sala musala wana te. Lelo za ko se retrouver dans quel domaine? Année oyo eza année ya ba longi. Et mission oyo né pour vaincre. Eza année à mission ya ba longi. Tombola mutu na yo loba non, ngana za Samson, but na ngana mokili, eza pona tourner meule na Gaza te. Est-ce que Mosala ozo sala mama et qui pona yo? Lelo komi ko balé banda kwa batu. Lelo komi ko kata ba fleur na miso batu. Tu n'étais pas comme ça yo tangi l'école. Lelo voiture ozo memana, ozo se retrouver na yango te. Yo amota kozana bisika wana te. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins basi bakangi biso. Ba Philistins basi ba adopter yo miso. Ozo mona le sous-souté. Okomi ko sala ka rien que na sala. Mosala ozo sala ka na lesa bana nanga. Non, pourquoi lelo né pour vaincre et pour nabiso ba Samson. Ne ko la musa Samson moka zo kanga na ndako. Ne ko la musa Samson moka zo kanga na l'hôpital na moment oyo. Na zo la musa Samson moka zo kanga kuna na mpaka. Samson moka zo kanga kuna na matende na mbota na nkwiku. Na luanzili de partout oza Samson. Ce qui nzamba tinda ki na mokili parce que oko délivrer peuple. Yo posa na mission o nzamba tindio. Pourquoi lelo zo décision? Yakolobate nini nazawa nazo sala nini awa naza ko sala nini mosalo salema pona ngate na momo zoka ngo simi moi radio ozoka radio oza wapi ozo lala ozo battre la porte baninga msuba ozo lala. Est-ce que réellement eza mosalo batinda yo? Non, pour la décision. Na momo zoka nga même voiture ozo mema mikolo tout ba pan na ba pan. Est-ce que ça réellement mosalo ko sala te zo décision parce que ba Philistin basi ba koti. Na momo nazo bisayo oza na Gaza. Libala na eza na kati ya Gaza. Bozo vivika pona kolia. Mobala zo sala mbongo zo vanda te. Mbongo soki oza na Gaza, mbongo ko vanda te. Oko tourner meule kaka dans le vide. Santé lelo malam, lobi mabe. Santé lelo malam, lobi mabe. Vi na yo sengolo zo décision. Samso atali malam. Alobi ngai na se retrouver pona ni par erreur. A deux fois sala erreur lelo, o pesa secret na yo na delila. Na habité nini esali na vino pour que se retrouver ba point ozali. Ni nesele pour que malade et comme so bisiko ozali. Waki moto soko tele mo sungi bato. Lelo nana ko sunga yususu. Nana ko tio likia. O suna yango te. Waki moto soko telemi bato tu balobi yaya yoyo, mama yoyo. Mais na moment zolanda ngai. Bien aimé, zwa décision ko loba a onazana Gaza. Mosalo salama pona ngate. Libalo normalement eza pona ngate. Santé o normalement eza pona ngate. Isenge nangana zwa décision na telema na prière na yoki mosai na nzambe na zwa décision na zwa puissance ya prière enfin que ba lien ekoya miso bakanganga etebola. Il y a des jeunes filles tanzaki mokie bakolo bane yoko bala motambongo ba Philistin ba bomi o miso lelo mibali bazate o nyonso komi na okana nzela o mika ko lokota parce que tu n'as plus le choix. Eza vi na yote miso za ko kangama. Ce qui mis son moteur kotoboka, la personne ne peut jamais faire son choix. Mon sale au côté l'école, ou mon sale au sale ni angotin.
Pourquoi lelo nangi to sambela na yo ensemble? Pourquoi lelo to ko déclarer ba prière? Ba prison nyonso ba tcheyo. Lelo za ouverture ya thème na biso ya Samson. Ba prison nyonso ba tcheyo na Gaza. Oko bima na prison na pourquoi lelo. Côté nyonso Satan a zui étoile na yo. Avant niso quelque part, yo za moto ko longa, oza moto ko lelate. Oza moto ko tombola mutu, oza moto ko lelate. Yango na pourquoi lelo ozo zo décision. Ya koloba non, na ko benga mosai na nzambe. Nako sambela. Nako pesa sujet de prière nanga tout à l'heure. Tango na régie, bazo préparer biso le yembo. Na simana yango, toko pesa le numéro de téléphone et toko sambela na kombo Yesu Kristo. Zo décision oza Samson pourquoi lelo. Balandi émission na biso né pour vaincre. Tozo le bela Samson ya pourquoi lelo. Et sengeli Samson ozwa décision ya kolobate vinanga et sengeli échanger. Nabi nazo fongola téléphone numéro ya pasteur Boven Babela Jeune Lion. Ezali 06 618 44 33. 06 618 44 33. Yomo tozo landa biso oza Samson olobi force nange sengeli zonga. Libala nange sengele zonga libale okufaki oba Filisté bazwaki et sengelo zonga ko benga biso au petit sujet de prière toko sambela et puis nzambe akosala miracle na vie na yo. 06 618 44 33. Ko bipete benga biso balandi émission né pour vaincre tolobi o botama pona kolonga o botama pona kolelate soki nzamba tinjo na mokili za pona au reçu 06 618 44 33. Lelo et sengolo zo décision ko loba nazo bima na prison. Na ko jamais ko sala ba Philistin. Mosala ozo sala, ozo boutir, ezo boutir de l'autre côté. Li bala na yo et sengolo zo solution 06 618 44 33. To landine de kona téléphone. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Obengi biso abi kombonani. Pardon, papa, Loama Makasi Mouké. Oui, sujet de prière, Zaline, papa. Éternel Dieu Tout-Puissant, Zambe Alliance, Zambe Amakoki, na bonde le kolo ya papa, makambona misali za kotambola tika miracle. Et là, t'es zotoné ko banda kaka lelo, azonga na dimension ya force. Côté on se va tiaké na prison et boukana au nom de Jésus. Amen. Benga biso 06 618 44 33. 06 618 44 33. Okobima na prison pourquoi lelo. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir l'homme de Dieu. Oui, bonsoir maman. Bengi biso api komonani. Oui, la sœur Dorian depuis Luanzili.
Zambé Yalola Bimisa, la sœur Dorian, na katia prison, bisika nyonso ba Philistin batie bo moinaye, batie foyer naye, miracle authentique pourquoi lelo et salema na kombo sur Christo. Amen. Benga biso 06 618 44 33. Yo motozali Samson, but onzamba tchona mokili ezali ake o renier olonga o mata 06 to yami moto na téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir papa, bengi biso wapi kombo nani? Depuis quartier Tibala, kombo nani papa? Karel Mavungu. Oui papa, sujet de prière. Éternel Dieu tout-puissant, to bondeli likolo ya papa. Et que ba prison nyonso o ekangai efongwama. Na kombo na Yesu Christo miracle et monisama na vie na ye au nom de Jésus. Amen. Papa Karel opusani na église ali na Makayabu à Verda, non loin au Djukaka bus o yeme makana tiali à Rhin, église opusani kuna lobby tozana prière na Tongo, Nzambe asalo miracle. Tolandi moto na téléphone. Allô? Kombo nani papa bengi biso wapi? Frère Donald depuis quartier nini papa? Quartier Kiss. Gis. Merci papa. Sujet de prière. Éternel Dieu tout-puissant, na bondé likolo ya papa, tikete ba prison nyonso o ekangi azo sa l'évolution ezate, to déclarer année 2023 à mon évolution au nom de Jésus, to sambele bongo. Amen. Papa Kis opusani na église ezali kaka na Makayabu, na Averda, Nzambe apambolo lobi tozana prière makasi na Tongo, tozu moto na téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir maman. Bonsoir mon papa. Bonsoir. Vraiment papa tozawa tozo soutenir émission Nzamba Pambolo ya koleka émission ekende liboso papa. Bana ndako Nzamba pambola bino, Nzamba pambola bino. Merci beaucoup maman grâce Nzamba pambola bino. Bana nyonso a fait du Saint-Esprit en général na pesi bino mbote. To lobi année o eza année ya ba Samson. To botama pona ko longa, o botama pona ko lelate 06 618 44 33. Lobby dimanche eza moto po na ba Samson na église na biso ministère de délivrance fait du Saint-Esprit là où le Saint-Esprit opère. Tozu moto na téléphone. Allô? Allô, pasteur? Oui, bonsoir. Obengi biso wapi papa kombo nani? Bonsoir, pasteur. Na bengi bino depuis Mpaka 120. Depuis Mpaka 120. Depuis Mpaka 120, comment on a papa jusqu'à? Oui, papa jusqu'à sujet de prière. Sujet de prière, vraiment. Nzamba sala ape sanga ba chance bana bazana Brazzaville bale sila ape sanga ba chance na récupérer bana ape sanga ba chance na Dwamambo na sala le tuna baga bana to bana place moko. Papa jusqu'à ce que za malamu lobi na Tongo na ba 9h to kutama na église après prière to sur la malamu Nzambe akosala miracle sino ko za résolu. Amen, merci. Éternel Dieu, kota makambo papa tika miracle monisama au nom de Jésus. Amen. 06 618 44 33. Tolandi moto na téléphone. Allô? Oui, bonsoir. Obengi biso wapi kombo nani? Pardon, kombo? Comment la sœur Ray? La sœur Ray depuis Siafumu. Sujet de prière nini maman Ray? Frère moi na problème. Obo na prango. Mama oza mosika te na église na Siafumu, église zaka na Makayabu, oduka kabisu ya tiali okiti na Rhin église. Église za na ministère de délivrance fait du Saint-Esprit to ko solo le pito ko peso orientation. Zambe ya lola kota likambo ya mama amona miracle au nom de Jésus. Amen. 06 618 44 33. Zambe Alliance apambola yo asalo bolamu tolandi moto na téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir papa. Oui, bonsoir. Bana ndako Nzamba apambola bino akoleka asala bino bikamwa lobi to kutami na église tolandi moto na téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Obengi biso api kombo nani? Non, moi c'est le frère Emer. Le frère Emer obengi biso depuis wapi? Je suis en Goyo. Oui, depuis Ngoyo. Vraiment, rien ne marche quoi. Rien ne marche vraiment. Je sens tout en faisant quelque chose, vraiment ça ne marche pas. Donc,
Le frère Emer Lukabiso, après émission, Église Ali na Makayabu, se déplacer. Mon abiso to solano malamu nzamba ko peso orientation pour l'année 2023. Tika nzambe ya lola apambola yo afungola ba porte. Nyonso za ko simbate tambola au nom de Jésus. Amen. Amen. Tolandine de qu'on a téléphone. Allô, bonsoir. 06 618 44 33 06 618 44 33. Nakati à prison ya Gaza, rien ne peut marcher. Okosala mosala lokolo kozwambongote. La vie est tourner kaka en rond, la vie en rond. Tozumot na téléphone. Allô 0 Allô. Oui, bonsoir. Obengi biso ape kombonan. Frère Frère Stevie, Nzamba Pambola yo, si ma émission ko benga pasteur ko peso orientation, église lobby to kutana 9h, église ali Makayabu pusana to muna na Nzambe asolo bolam. Tika Nzambe ya lola afungola ba porte pour na tina na au nom de Jésus. Amen. To lundi moto na téléphone. Allô? Allô papa, bonsoir. Oui, bonsoir papa, bengi biso api kombo nani? Kombo papa Telia. Papa Telia depuis wapi? Depuis la Siafumo. Oui papa, sujet de prière. Sujet de prière eza pour na mosala na nga na tika ki dossier na ngai. Donc na sala pour que nzambe atia maboko dossier simba ba benga nga na banda mosala. Papa Telia lobby pusana kutana mosala na Nzambe, lobby na église fait du Saint-Esprit, zwa kaka bus batiko na ren église. Okomi kaka na 9h prière ko banda kutama na mosala na Nzambe ko zwa ba miracle na yo. To lobby allo na téléphone. 06 618 44 33 lobby tokutami kuna na église na tongo tongo Nzambe ya miracle Nzamba alliance akosala biso bolamu église ali ministère de délivrance fait du Saint-Esprit. Allô tolandi moto na téléphone. Oui, allô papa. Oui, bonsoir maman bengi biso api kombo nani? Mbote papa, mbote papa. Mbote mama. Mbote na kombo nanga mama ni nafanda na quartier Tchétché papa. Maman Annie na quartier Tchétché. Oui maman, sujet de prière. Sujet de prière papa na sala mbongo soki na komi na quantité ya moi pata komi na nga vraiment il faut le kambo koya il faut toujours na dépenser moi pata wana. Et puis bana bazana nga vraiment papa la vie avant moi c'est la capacité donc na lingi vraiment nzambe asunganga nzambe asunganga na lakini mobali na kufa donc vraiment nzambe asunganga pona nzambe ye motapesa kaye pe motazwaka donc na lingi nzambe atia loboko na ngai pona vraiment makambo na ngai simba. Maman Annie, est-ce que koko pusana na église lobby na ba 9h tukutama na yo? Likambo te papa na koluka. Lobby na ba 9h prière ko banda 9h au pusani okomona mosala Nzambe toko soa na yo tête à tête pour que Nzambe a changé ba donner kati na yo. Éternel Dieu na bonde likolo maman Annie pesa ye makoki sunga pe sunga bana na ye bimisa na kati ya prison ya Gaza au nom de Jésus. Amen. Amen papa merci. Nzamba pambola yo tozu moto na téléphone. Allô bonsoir. Bonsoir papa. Oui maman bengi biso api kombo nani? Comment on a maman Glad? Oui maman Glad. Oui, maman Glad depuis douanier, sujet de prière, Zali Nini. Sujet de prière, de prière. Maman Glad, Nzamba Pesaba, ma coquille à vie de prière. Maman Glad, est-ce que vous pousse na lobby dimanche na église, au coup tamana mosa na Nzambe après prière? Lobby église ali na Makayabu à Verda ujuka kabisu ya Chali okomona biso éternel Dieu tout puissant remplir mosali na yo mwana na opc makoki au lobby c'est le fer qui aiguise le fer tombola kondimane au nom de Jésus. Amen. Amen. Tozu moto na téléphone. Allô bonsoir. Bonsoir papa pasteur. Oui bonsoir papa bengi biso api kombo nani? Oui, papa, bienvenue. Sujet de prière, Zali Nini. Sujet de prière, papa, bienvenue. Est-ce que lobby te koko kuta man église à partir de 9h déjà, na Makayabu à Verda? Tout est possible, papa. Nzambe ya lola apambola yo afungola ba porte po na yo tika ane oyo ozwa nyonso perdaki au nom de Jésus. Amen. Amen, papa.
papa. 06 618 44 33 tozwi moto na téléphone. Allô? Merci, papa. Allô? Pusana musika na radio mama papa ozolanda bengi biso zala musika na radio. Allô? Oui, allô, zalama musika na radio kombo nani? Oui, bonjour. Frère Daniel Natibala. Oui, sujet de prière zanine frère Daniel. Le frère Daniel poussana na église omona mosai na nzambe lobby dimanche tozana prière na tongo tongo poussana et puis benga maman na papa mema bango na église to sombe na bango nzambe akosala miracle. Éternel Dieu kokisa makoki kati na frère Daniel amona changement au nom de Jésus. Amen. Amen. Tozui moto na téléphone. Allô, bonsoir. S'éloigner mosika na radio na yo. Bonsoir papa. Oui, bonsoir. Bonsoir maman colonel Nzamba pambola yo apambola bisika bozwa mikuna Nzamba pambola bana nyonso ya ndako. Tolobi 06 618 44 33 na prison ya Gaza okosala mosala okozwa mbongo te. Okosala makasi melifuti ezali te pusana Nzambe abimiso na kati ya prison bisiko zali zwa décision na ne oyo tozwi moto na téléphone. Allô? Allô papa, bonsoir. Oui, bonsoir maman bengi biso api kombo nani? Mama Ade Nzambe apambola yo, Nzambe apambola yo. Nzambe apambola yo, mwana ndako protocole ya papa Nzamba sala bino bolamu. Tozwi moto na téléphone. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir papa bengi biso api kombo nani? Oui, papa Aurel na quartier Mpaka, sujet de prière zali nini? Zambe ya Alliance na keko bonde ya likolo mwana na yo ane oyo tika miracle no la tanzoto eza ane ya gloire manifestée tika miracle mwana na frère Aurel makamuna échangé ane oyo azala positionné au nom de Jésus. Amen. Le frère Aurel Luka Biso après émission Benganga tokosoa na yo Nzambe akosolo bilaka. Amen. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir bengi biso abi kombo nani? Bonsoir. Bonsoir. Ouais, il a pas de ma vie depuis mon combat sister. Maxi depuis mon combat sister. Oui papa, sujet de prière. Papa nazana posa otambela na ngaka ka prière ka pona zolanda na radio donc posa la ngama prière sala. Éternel Dieu na keko bonde ya likolo mwana Maxi zongisa ye makasi ozalaki na yango fungola ba porte ane oyo bilakela tanzoto au nom de Jésus. Amen. Amen papa. Le frère Maxi Lukabiso Lobby Zoa déplacement yaka na église Makayabu Averda okuta manabiso prière zo banda déjà lobby na 9h eza na ministère de délivrance feu du Saint-Esprit ane oyo sengeli ba Samson bazong sa dimension na bango ya makasi to landi moto na téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir bengi biso api kombo nani? Depuis Luanzili Kombo Daniel. Oui papa Daniel. Saint-Esprit de Dieu. Nzambe alola apambola papa Daniel ba porte efongwama makambo etambola lolenge nzamba tindia kono mokili au nom de Jésus. Amen. Papa Daniel lobby poussana na église na 9h Luka Mosai na Nzambe après émission Benganga toko solo la Nzambe apambola yo. 06 618 44 33. Après émission tout à l'heure, maman, papa, préparez déjà maïnayo, bisiko zwami, ce qu'on appelle na huile d'olive, simba yango, parce que tant que si ça, toko sambe la pona bato nyonso. Yo motoza, ya kokanga makambo simba kate, vie eza malamute, ozola la pongi malamute, préparez déjà maïnayo, toko sa la prière, on fait que ba prison nyonso ya Gaza et Bukana. Tozune de qu'on a téléphone. Allô, bonsoir. Bengabiso 06 618 44 33.
ezali wa bino mumu na nzambe le pasteur Boven Babela Jeune Lion, le pasteur de l'église ministère de délivrance feu du Saint-Esprit ezwami kuna na Makayabu à Verda. Le pasteur reçoit tous les mercredis, tous les vendredis de 12h à 17h30. Et aux a problème na yo kukuta mana pasteur na Yambaka tous les mercredis, vendredis de 10h à 12h à 18h. Poussana omona mosana nzambe tozumo na téléphone. Allô? Papa, eza mwana ndako misamu. Mwana ndako nzamba pambola bino, mama misamu nzamba pambola yo, ane oyo tokoma ba Samson na kombo na Yesu Kristo. Na pesi bana nyonso ya ministère de délivrance fait du Saint-Esprit bambote, de partout bisika bozwami, ezala na Braza, ezala partout, nzambe ya papa nanga a pambola bino, asala bino bolamu. Le pasteur nazako yamba chaque mercredi, chaque vendredi, olinko kuta manabiso yaka lobby déjà dimanche prière nabiso zali ya kafu ko banda 9h pile jusqu'à midi toko kuta makuna toko senga na nzambe ba prison ya Gaza et bukana enfin que tozwa ba force nabiso lokola ndenge nzamba tina biso benga biso 06 618 44 33 yo moto vie ezotambola te yo moto vie ezana kata ba difficulté benga biso toko sambela pona yo nzambe ya lola nzambe ya lions akobuka ba chaîne nyonso oyo le diable ba philistin ba kangibo moina yo tolobi na kati na prison ya Gaza okosala mosala okomona avantage na yango te okoteka okomona mbongo te okobota bana satana kobebisa bana étoile bana na yo mama poussana na ministère de délivrance fait du Saint-Esprit là où le Saint-Esprit opère nzambe abuka ba prison nzambe adzongisa yo na dimension ya sika parce que Samson but na ezalaki ya ko mema mission ya ko bikisa peuple na nzambe benga biso 06 618 44 33 tozimo ton téléphone. Allô? Oui, bonsoir papa bengi biso abi kombo nani? Depuis Patra frère. Éternel Dieu tout-puissant, toke ko bonde la pona mwana na yo tika lola ifongwama. Nyonso zeke ko kangama ifongwama na kombo na Yesu Kristo to bonde libongo. Amen. Amen. Papa poussana na église lobby tozali na prière ya tongo ya kafu de 10h à de 9h à 12h. Allô? Allô papa. Oui, tolandi mama ton téléphone. Bonsoir bengi biso kombo nani? Bonsoir papa Michel. Oui, papa Michel, bengi biso api depuis wapi? Depuis Centreville. Sujet de prière papa Michel. Bon, moi sujet de prière na ngai papa tukanga nyonso sala ezo simbati. Papa Michel, est-ce que vous pouvez après émission benga mosana nzambe na pesa programme lobby opoussa en église to sambela yo makasi pour que makambo tambola malam? D'accord papa. Éternel Dieu na bondé le kola moi na papa Michel tika miracle et monisama au nom de Jésus. Amen. Amen. 06 618 44 33 tozumo ton téléphone. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Obengi biso api kombo nani? Ah, Oscar depuis Kouikou, sujet de prière, nani papa. Papa Oscar, est-ce que vous pousse ma lobby na église, ministère de délivrance feu du Saint-Esprit na Makayabu, ou pousse ni kaka, to sambe anayo, enfin que ane omo na makamba minene? Merci beaucoup. 06 618 44 33. Tozumo ton téléphone. Allô? Bientôt to koma na suka wela benga to sambela pona yo e nzambe ya lola asala bolamu katikati na yo oko sala mosala makambo ko simbate parce que Samson na kati ya Gaza azako tourner kaka meule à vide oko sala mosala rien ne peut marcher. 06 618 44 33. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir maman bengi biso api kombo nani? 06 Mama Deye Ake Okoko Zonga après émission Kobenga l'homme de Dieu Koyamba yo pia Kosambela na yo numéro 1 ezali personnel Kobenga pasteur Koyamba yo Akosambela no pia Korienté yo par rapport ya situation na yo et sengeli obima na kati ya prison ya Gaza et sengeli ozwa décision kolobate la vie ne change pas ma vie ne marche pas naza ko sala c'est comme si na ko sala te mbongo za ko vanda te parce que na kati ya prison après avoir ko tobola Samson miso ba
opesi musala sala eza kofuta te yo besoin de décision est-ce que libalo za kovanda makambo za kotambola tu pries est-ce que réellement makambo za kosimba esengeli obima na kati ya prison parce que ezana mapango mususu eza ba prison ya Gaza soki ozana prison ya Gaza tout ce que tu peux faire et ko aboutir te 06 618 44 33 tozimo ton téléphone. Allô papa. Oui, bonsoir obengi biso api papa. Depuis Bissongo, oui, papa, sujet de prière. Kombo nani? Papa Freddy depuis Bissongo. Papa Freddy, je déjà mai na yo, tiango na mopanzi, na ko sambela tout à l'heure pour na yo, ba dossier et simba, et puis lobby luka biso na église, nzamba ko sala miracle pour na yo. Loba amen papa Freddy. Merci beaucoup. Tout à l'heure, Zouama Inayo, Siango déjà quelque part, Simba Mafuta, Yomoto Makambozo Simbate, Yomoto Mibali, Bazo Boya Kaka Yo Mikolonyoso, Basi Bazo Boyoka Mikolonyoso, Misale Zoko Yakate, Tozakana Bapel Mibale pour que to clôture émission, Batomi Bale Asuka, 06 618 44 33. Allô, Tozumoto na téléphone? Oui, bonsoir, Maman Bengu Sabi Kombonani. Maman Siko Koko Matama Vomoke, pardon? Maman depuis Ngoyo Kombo nani? Maman Chancelvi, oui maman. Église ezali na Makayabu Averda. Soki ozwi bus ya Tiali bakotiko kaka na rin église. Okomi kaka wana obengi mosali na Nzambe bakoyamba yo puis bakosambela pona yo. Merci beaucoup. L'homme de Dieu reçoit chaque mercredi vendredi, Nayambaka, chaque mercredi, vendredi, à partir de 10h jusqu'à 18h. Numéro Yasuka, appelle Yasuka, Tosambela. Allô? Bonsoir. Merci beaucoup. Numéro Yasuka, Tozako Sambela Pona Yango, Obengi Biso, Opesi Kombo, na Obengi Biso Wapi Kombo Nani. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Papa. Bonsoir, papa. Oui, Obengi Biso Wapi. Ah, maman na biso ya ndako nzamba pambola yo apambola bino kuna nzamba sala bino bolamo depuis Kwiku Rebecca. Amen papa. Merci beaucoup. 06 okoko benga sima émission l'homme de Dieu akoyamba yo sima émission obengi papa le pasteur Boven Babela Jeune Lion nako sambela pona yo et puis makambono sengili obima na kati na prison. Na pesi merci mingi na balandi nyonso émission na biso né pour vaincre bino nyonso boza kolanda émission o et puis na chaîne Malamu BBFM 106.0 Nzambe ya Lola apambola bino asala bino bolamu sima émission okobenga biso simba mai na yo simba mai déjà préparé parce que na se aloyembo muki awa bientôt to déclarer ba prière et puis to pe sa programme à église bisiko zali benga mwana o aza malade yo mutula la kate simba mai bisiko zali tuza ko sambela tout à l'heure. Simba mai bisiko zali yo moto za malade maladie incurable yo moto makambozo simbate ozo tia ba dossier bazo yamba yote bisika nyonso makambozo tambolate ozo luka na be fort na yo zo simbate benga biso na sima émission tokomi déjà ko sambela simba mai na yo fungola maboko na yo éternel Dieu tout puissant, le Dieu de mon père Elimbemba, le Dieu d'alliance, le Dieu de la Bible, yo oyo bongwani te Nzambe mai oyo na sambeli likolo na yango tika mama oyo alala kapongite tika papa oyo alala kapongite bisika zwami Seigneur tika mai oyo brisé
ba force nyonso ya ténèbres etumba ba lien nyonso ya satana ebimisa bango na ba prison ba étoile d'araignée ba douleur ya mokongo ba douleur ya miso ba mauvais esprit na ndako ezala chasser à l'instant même au nom de Jésus na keko déclarer miracle ekota na kati ya bandako miracle ekota na kati ya ba chauffeur bo nyonso baza bloqué azako luka mosala azako zwate azako bela mikolo nyonso nzambe na déclarer maintenant na ndako et que miracle authentique ekota na banzoto ya batu dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Yo motolanze prière loba 3 fois amen. 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 Beta yesu maboko tika nzambe ya papa nanga apambola yo mai oyo okomela yango okopakola yango na maboko okopakola yango bisiki ezosala pasi okomona miracle et lobi okobenga biso pona o témoigner ezalaki ya bino moumu na nzambe le pasteur Boven Babela Jeune Lion o azwami na ministère de délivrance feu du Saint-Esprit oyo ezali kuna na Averda non loin na Averda odu kaka bus ya tiali bakotika yo na rein église tout juste kaka okiti na rein de bus aux ruelle wana na coin kaka ya venu aux droite na yo 4e parcelle église zawana ministère de délivrance feu du Saint-Esprit programme na biso église ezali to sambelaka chaque mardi jeudi et dimanche. Mardi, jeudi, toza de 17h jusqu'à 19h. Et dimanche, toza banda prière nabiso de 9h jusqu'à 12h. Chaque lundi, toza na culte nabiso et toko. Otola la kanama bele pona ko luka solution et pas inanzambe. Oli ko kuta mana mosa inanzambe. Yaka mercredi, vendredi de 12h jusqu'à 18h. Et émission Nabiso né pour vaincre ezali chaque samedi na 20h pile et chaque lundi na 21h pile. Rétivision ezali chaque mercredi na 21h. Donc formation kanga déjà yango chaque jour, chaque samedi okolanda ka émission Nabiso né pour vaincre na 20h jusqu'à 21h45. Na pesi mbote na bana nyonso ya ministère du feu du Saint-Esprit en général, mbote na papa président OCT, mbote na maman Ida, le colonel et mbote na communauté nyonso na communauté spirituelle ya ba chante na pesi mbote na ba chante nyonso mbote na ba protocole mbote na maman Zita bisiko zali nzamba pambola yo et mbote na bandeko nyonso ba accompagner maman Magali papa Francis et papa l'évangéliste Eli na papa na biso Sita na pesi mbote na bandeko nyonso papa Michel bana nyonso bozana église ministère de délivrance du Saint-Esprit mbote na bino mbote na maman Priscilla Dibala mbote na Lazare l'ami de pasteur papa Bo nzambe apambola bino papa Merlin bino sobozi occasion kolanda bi émission na biso tika nzambe ya lola apambola bino mbote na ndeko asungi biso na machine mwana na biso toujours l'évangéliste les journalistes le plus carcimé Franck Babara nzambe apambola yo mbote pe na mokonzi ya chaîne oyo tika nzambe apambola ye apesa sous makasi ciao 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 tokutani lobby na 9h na église. J'ai la foi en toi, mon espérance en toi, en toi